Donc so bolingi bozala bapaya na kati na mboka oyo ya biso te. Sacrifice il faut esalama. Il faut botelema. Na ye wa pamba te, eza discours te na ye ko saba discours. Na ye awa pa makambo sérieux. Recrutement et banda direct. Basoda na biso enalingi na rendre hommage na basoda na biso. Tozo bunda contre nani? Contre ba Congolais te? Tozo bunda contre ba force rwandaise. Depuis 5 ans na Tongo. Na Goma, na territoire ya biso ya RDC Goma. Force rwandaise et Koti. Banda lobby na Congo lisusu. Na ba blindé, na ba char. Wanda alingi anyoko la lisusu biso pona ko botela mabele na biso. Oyo boyeba bino bakumu mboka. Oyo ezali makambo ya mabele. Zamba pesa Congo na ba Congolais, Rwanda na ba Rwandais, Uganda na ba Ugandais. Et na ABC na bandeko nyonso. Ozali awa soki bolingi te tozonga. Boumbu ya ba Rwandais awa. Il faut, c'est qu'on appelle ça, message de Mokonzi Mboka. Il faut bana nyonso. Ya lisala. Nalo que ne peut pas ça message na Bumba, mais bon tu n'as pas message à bande comme ça na Bonga nanga. Tu na binga akula. Il faut botter les mains. Bana à partir de 18 ans parce que na c'est et ça ma carte de constitution et puis Kishango. À partir il y a 18 ans que Keniti na Likolo. Il faut botter les mains. Soki bolingi liberté, tous à la libre ya kotambola, Congo mobimba. Et sengeli sacrifice salama lelo. Tous na ba soda na biso na ko kumisa bango. Baza ko bunda sikoy na Goma. Pona ko batela la population, ko batela intégrité territoriale. Bazali ko sala sacrifice suprême, bamtu ba kufi na yebi bango. Bana oyo zamboka na bino. Autre kotika la bino. Donc so bolingi bozala bapaya na kati na mboka oyo ya biso te. Sacrifice il faut esalama. Il faut botelema. Il faut totelema. Bolangi Gai awa soko boyebi histoire te. Awa na Lisala le 23 février 1998. Boyebi eloko elekaki awa na aéroport. Boyebi yango soki ezalaka nzambe te me mokolo wana nakufaki awa na aéroport. Donga la défense, donga la défense, donga la défense. Donga la défense, donga la défense. Na ye wa pamba te, eza discours te na ye ko saba discours. Na ye awa pa makambo sérieux. Recrutement et banda direct. Président République au Kasango. Bolangi.